Mbote na bandeko nyonso ya bana ne Congo. Kombo ya programme na biso Ana ne Congo. Numéro ya programme na biso ezali 0044 7 40 40 22 3 27. Tozali basé na Angleterre, précisément na Londres. Tozali na WhatsApp. Okobenga ngai direct. To okoki kokoma na canal na biso. Bandeko mingi bakotuna me ozeli vie privée na yo pourquoi zoloba yango. Oui. Ezali vie privée mais bolandanga nanu bokoma tina fene yango. Batu oyo bazokomela ngai ki mais est-ce que okoki kolimbisa bango te? Vous allez comprendre pourquoi na lingi kolimbisa bango te. Et sengaki tant moi mingi pona koma sikoyo na conclusion finale. Kebunda kwa mankisiko. Quand siko zala mwana muzombo, tozana une façon oyo tokolaki. Et façon kokola wana euti epai ya ba parents na biso. Ba kolisi biso bongo. Ki attention. Kiaku kengani. Biso tokoli bongo. O eza ya yote. Eza ya yote. Tokoli bongo. O eza ya yo. Eza ya yo. O eza ya yote. Eza ya yote. Kosimba te. Makambo ya moninga kokota te. Esika bitumba ezali leka etali yote. Biso bani ya bazombo tokoli bongo. Ok kuna bango baza kolia, papisi bilo kolia te telema zonga na ndako. Yaka kolia oya biso ya ndako. Biso tokoli bongo. Bandeko oyo ezali volume 2. Volume 1 na limbola ki po batu bayeba ebandaki koma koyeba ye. Ezaki na matanga ya Bijou, mwasi ya Ezebio. Ezebio azali muzombo. Ngai na komaki même na niveau avec le temps na bimaki na leki ya Bijou wana. Mais kina nazonga kuna na sima ezate. Makambo wana tolekisi yango. Bande kona ngai Dieu merci soki ayebaki te ndenge na yebla nana. Dieu merci sikoyo akoyeba ke no sima mokongo na ye camarade na ye. Dieu merci azali mokongo ya ba Congo. Nana azali rwandaise. Parce que maman na ye aza rwandaise. Baleki na ye ya basi oyo bavandaka na lead. Kuna na lead nazana mwana moko ya mwasi komo na ye Laura Barros. Mwana wana tangu ye na Angleterre ngai na nazala kope na ye ya liboso. Awa na kobenda kombo ya Alain Sikiti. Matanga ezalaki pa ya ndako Alain Sikiti. Alain Sikiti a na British Refugee Council à cette époque. Et meuble ba réfugiés ba comme la ezali en face ya ndako ya Alain Sikiti sika matanga ezalaki. Na kena matanga ya Alain Sikiti ezali oyo ngai. Boyani kino na jour matanga bato liboso ba na ndako na ezalaki Robert Alain Sikiti, Robert Kichona na Alain Sikiti na Faustin Kichona. Donc bazali ba ndeko. Alain na vie petite wana za angolaise do ba komika ya 2 jours de vie joyeux. Na semaine wana mwana na zoye ayena ndako nanga. Tango bayena ndako nangai y avait un témoin. Laura Serarieti landali solo oyo petit solo tsoko yebi angote landali solo oyo. Ayana ndako nanga. Nako zoye parce que
to dire ngai aza ngolais to solinga na ye na lingi ko mona na zoye donc mobale na ye liboti fallait za ngai Laura Barus c'est-à-dire soko oyeba ki solo yo te maintenant c'est-à-dire ko zalaki moi si a défait vieux Philippe ya biso ya Brixton c'est-à-dire elle est toujours là elle est vivante ngai na ye na Laura na ndako kaka miko semaine wana kaka matanga elaki ba quelques jours la semaine ba yaki na grande sœur ya mwasi ya moke wana yepe susko esi parce que ba kinzela moke ba esika grande sœur ya mwasi ya moke elle est vivante Henri Moke mwasi na ye ya ndaku mama bana na ye grande sœur na ye na bosini kombo na ye ba yaki na Laura ndaku nanga tangu ngana solinga mwana wana samedi nango toke na Laura na vi Laura na ke pona kilia na restaurant azangi bilamba kolata parce que ya kisika olie ayeb sangai kino nasana bilamba na sobile bilamba ya propre kona zoye moi avant ayeb teke na restaurant ba kenike moi avant et comme ko zoye na 21h to le restaurant j'avais compris que alege molili ya poto mine atala malamu te poto ezali ba omona kaka keno ola ki bien te et j'avais compris ça après que nous avons bilamba azangi soki nini tout ça ko zoye ko kene na restaurant il fallait na kene na ville na centre de ville na restaurant pas to lia to koti bona restaurant ba me bolia ero eti ngabimbo to andile ayebi na nilaki ko le non to chango samedi donc ne lobby na ngona tongo immigration ye ezui bango batindi bango na Leeds et c'est comme ça Laura na kobisu ko bima na yete tango na zana ba 20 et quelques lelo oyo Laura akoma parce que namona ki vie foga azali grand frère avec Philippe akoma kolala ye c'est la rete na lobby que solo nga na lobby nga parce que na bangi non je vais citer les noms pour les solo que ni malamu pour vous dire déjà niveau ya mwana mwasi wana akoma kuna kenda batu ba tena ba circuit ya ba utiliser ye akota ba boloko akoma tina hôpital la vie tuberculose ce qui na prison kuna pa akota ki akezo ko bela donc makambo e ya ebele pona suite ko luka kaka mbongo mwana mwasi wana parce que luka mbongo suite ko luka kaka mbongo akoma ko bina na ba bar ba boîte ni na ba pool wana isa benone ke mwasi ko tourner ni akoma ko bina akoma ko tuko tika ba diamba makambo tu oyo ye moko ayebisinga yango na iko retrouver comment donc banda kenda to bunga parce que oh na bien nzele bo zone téléphone e bunga ki akenda kuna na lead sa palangana donc vi oyo na résumé yango kaka na samap yango na mokuse c'était ça sa vie la kete la vie Philippe que son âme repose en paix kuna na kati na kutena petite wana ayambanga sera leta kamwe vie Philippe a comprendre était mais les qui ont mobulu ya basi na sira bana mwana mwasi c'est le vieux Philippe a bendingai à côté blanga attention zali ki ngai mais mwasi ko toucher azali mwasi ya ndeko na biso nzoka ne le message était que non vieux foga adamaka mwana wana donc vieux foga za la koko na ye c'est l'autre jour c'est Rariette qui m'explique que non amana vieux foga na même jour wana ablanga que non il faut ça le numéro na te awate abite que non vieux Philippe sa benga na matoi ablanga tango keneka ngana so la no faut la na station ngana so koma wana le ton abimi kaka alanda na station azui numéro to combiner mo promesse ate après ça le coup la zone na lead mikolo na yakite tango to sololi na serarieti comme serarieti oh mwana wana tukuteli mikolo na parler trama kama expliquer ngai yebile ndenge nini na serarieti abi aza mwana ya parler tala boye avec le temps
na fongola sera ya kino tala makambo mwana na yana parler makambo expliquer ngai tout ça boye boye mais siko yeko maningi no yeta akena boloka so tuberculose na monia ba bacille de coque sila kate wala bimana ye ko embrasser fo moi siko sala ye makambo kili kili boye nga enta isika deja ebuka ngai mais akomi ko ya parler to lala kana ye mbetu moko alongola kabilamba na misu nanga mais di fait que alinga kinga telema ya tro makambo minga expliquer ngai makambo to expliquer ngai kota ngai tungisa ngai na monaki il faut na changer na zonga na nzela zonga moto akende ke tira atira ba internet ba luwa ye akena Dubai bakeko lala ikuna osala mambo et on a tina moyena bimana ye ezala kite moyena ibsa ye yango kino omoni makamto o lubaka ngai ya ba drogue ya ba Dubai ya kobina na mabwa moyena bimana yo ezate donc nasa la grand frère na yo nasa la confident na yo na guida ka yo soki koko so moko mususu ba mbila bakangi kuna na drogue akimi aina Londres epananga o ba moninga ba diamba kuna ba mbila na kimi bisko yo iboso mbila la ndio ba kanga ite o tina kunisa ka 2 jours bongo na kende na garder 2 jours après ok na bengi serarieti nexime talandenge lora atambula serarieti lo binanga ono nyoso tuwana na yebi na ngai yango po ngai pe expliquer ngai donc oyo na lobi na bino zeli vérité serarieti azali na bomoi vie manda makambo na expliquer yo lelo oyo na lobi yango siko na video po mona kino na lobaka vérité bandeko nana na zongi pa nana asala amitié na mwana wana parce que mwana wana na baleka nana bazala kuna na lit batalaka ba video ki video nga soki bindeke za boye doki nana doki asa register tala kombo mususu soki video nga koti kaka ikina mir na ye fo atala abengi bango ni surtout nana mwana wana ayiba ba clé ya ndako nanga lokola ye alinga nga funa lala ye nga na sala katoki akoma na kanda moko ya niveau mususu mais na ipseke no mwena lala yo ezate na loba na ye na vandisa ye tozolia tozomela tozolia na ipsaka ye na kokola na yo te na koma kolinga yo ataki ndeko nanga bolingo na ngai alingi ko accepter yango te kanda na ye il faut avenger nani akutani na nana moi parenthèse moko ya muke na kusala bino mokolo mususu lora akomiti na niveau azui master na ye ami na ye komo na ye image azova na lead ya mongo boy alobi foka yo kende obima na jo donc jo na si jo yo a fonctionner raté yango na linko lala on a ba penser na ye mona mwasi abengi nga o master nga moko ze oya kuna Londres na lingi yo aider ye Londres te abino soka ye na ko guider ndenga ke ne pas ok ne promesate e ko sale make basube nga na heure na 22h ok no master nga so ki train est ce que comme des amis non na comité o na pesa ke numéro na yo abenga yo soka komi bongo sobe nga 22h akoma l'heure ni fallait na moi ba guider te na 23h mwana mwasi wana abengi ngai o nazana na station ya Houston ya kozwanga nga na yebi yo te na ya kozwa yo di ngabi di zwa metro eza Houston eza na ligne moka tina station nga nga na pene station kaka na guide azwa metro na juillet apene station nga benga no kana zwa na ndako wana parce que station nga zali juste na station abimi ayena ndako na ngai na vandisio lo na master na ngai tout ça na psekeni ko sola na ako sokola na pese ba crème bloco tout ngai tola la chambre moko hein oli kambote asala ki 2 jours ayaki vendredi samedi azongi dimanche bande ko na lisolo oyo tangu to lala na ndako na ngana
tuta ye vendredi wana na tuta ye samedi. Dimanche na tongo azongi na Leeds. Bipaya nga kende akena yesute o nde na okena nga sute. Naza tellement à l'aise awa. Kuna pesa ka moto mona na kala tunme basolika na téléphone bisolo pe esili. Afete ba ona yana nga sute na zo compte na sala programme susu. Donc akena na ngoyo zoki weekend to bimite to vandi to selima tour ya Londres to bimi ya Brixton to zongi. Akeina dimanche wana tango ya komi na tongo na ngwana akipa camarade na ye abiki Joana za incapable ndenga lalinga na balala nga bongo te na vina ngai azela nga titi na mbetu na lalinga na tongo bo pamfu ya lamuki ayelinga titi na mbetu na basala nga bongo te na vina nga bandeko tango basilisi ko sokola lora abima akesomba tike ya train na poko nango azaki na Londres na ndako nanga nzambe azoyoka ngai soki ona lobi na bakisi nzambe na mokili alongolanga oyo nazolo basikoyo likambo ya lora sikoyo tango basololi bongo lora motema na ye akokaki yango te abimi akezwa train aye na poko akuna ndako na ngai mais tosoli la tongo zakona na nani yote ote na ye pona yebisa yoke fi wana awa achali susu makolo te melora tango petit wana komi na lead to sololi na ya komi na station abengi ngai na kuna station na kena ndako bo sololi to komi kuna pe abengi ngai yo benga go masa nga komi azonga bi tokuta ne air moko bo kebiri ni bokutani soki na ndako na ye abenga go lora komi dauta zo toke porte na ye ya bengi nga suru yo komi ndengi na ngote aza mutu mabe ndenge nini ye aya abima erima kamususu ye abima na yo. J'avais compris que mwana mwasi wana ke ko raconter ye ndenga zaki akei ndenga lala ndenga zolia ndenga chambre nange zali ndenga na zali naza na mbeto ya mai ndenga na lala ki azoki kao tout ça lokola ye na lala ka ete kanda na ye emata bandeko ola nanga bien mwana mwasi wana kanda na ye na niveau ekoma esangani na kanda ya nani ya Nana Lomaya tango ayiba ba clé na ngai akutana na ndako na nga awa bayaka awa frigo wana babomi bakati wana mukona sombaka yango tozalaka na nani na Nana na mima mbongo na maboko boy yeso kama mbongo ebele na maboko na bimbongo nzeli mbongo na bomba mbongo plus ma frigo zo katante lokona na kopela kaso na kopere mbongo ye na timbongo kaka isika na timbongo isika de to suma frigo to tia soki 1500 livres na maboko boy mbala liboso mona keno muto ma 1500 livres na maboko boy yeso kama to somba yango na kari oya nanyo ya ezana kote ya Tesco na All Kent Road naza kositela bisika mwana wana Nana wana ngai na lakisi ye kosokola malamu abosala amuna mobali fosala propre na lakisi ye komela bamelaka vin na lakisi ye kena restaurant ya kitoko ndeni yokolia na lutu kusala commande bloko lia ngai na lakisi ye nzambe alakisa ete ke no ndenge soki nekiza papa mbata bamakambo tosala nzambe alakisaki ete boni msangande konanga mwasi langina bala na Kongo mwana mwasi wana akota contact na mama na ngai oya botinga ngai kola mama na yebite akoma kosomba telefone atili mama na ngai aboti ngai ayebisa nga teke no
mwasi moko abengaka yo awa komone nana mama na ngai yebisaka nga te moto yebisa ngai yango leki na nga za na Sud Afrique bokis keno vie mwasi moko azalaka kuna Londres abengaka mama komone nana mwasi no mosusu mama kutu ayebisi aza mobali lokola yo lingaka ye boye tingama na ye ata boza mibale sa eloko te ata bali mwasi mosusu ye ozaka mwasi na ye eza likambo te. C'est ma mère azoyebisa na moto oyo ye ayebi te mpo batindaka ye mwa $100 mwa telefone ngai mama na nga aboti ngai soki asengi nazwi $2000 natindeli ye $3000 natindeli ye. D'ailleurs nakoyebisa bino eza kaka mbetu te na vie nana wana ndenge nga nakabela ye mobali akabela ye te mpo nga nazali kotourne danger batémoin bazali moto lokola Pinisho aza témoin moto lokola Henri kamarade ya Pinisho bazali na bomoi Pinisho libala na mwasi na ye ya ndako ekufa ekufi ndenge nini ifeti ke tozo kopere telema ya tro mbongo ezaka na maboko na ngai parce que bakopi ezaki ya ngai nga sala kopi ya drogue te nga bana ya poto sala nga drogue te mais nga na tournaka parce que nazala ba amitié na biso bino ngai moto na kotsa ba sapato ya Weston na Angleterre ba crocodile ngai même mili pere ekuna na Angleterre etekama nazo so ngona Weston ya France ngai nazala ba amitié moko Nzambe apesa ngai chance wana e ba chance wana na negizaka yango te na negizaka mutu te ozala mwana muke ozala mukolo yango na koliana ya ngai ezali suite ndenge na botami na koli na amitié na créer na bato nazala masolo mingi na ko raconter bino bandeko mutu atuna ngai mais pourquoi ko limbisa bango te boko comprendre elobelanga ona za ko expliquer na mabe o ezo salema boko kama o mais sikoyo yo bokabwana mais pourquoi yo na vie ya mutu yo zali sange ngai na yeba umona kali kamo islami pa islami koma bakomona mutu ya zanga na ndako azali camarade ya nana nana sala tout ayika di no mutu na frère akemena paf akondima bisambongo alesa yo alambela yo apesa yo na nzoto mais kaka yo likambo moko ozala ka proche na ngai oyo tu ya ngai oyebisa ye ata clé bandeko boko vane niveau yango ekoma Pinisho bambongo tosala soki na pesi Pinisho na pesi pe na nana Pinisho atonga ba hotel na Kisasa na njili kuna libala na mwasi na ye ekufa likolo ba mbongo oyo Pinisho zo pona nga basala ba faire kuna na Kisasa ye azaki mwasi azofume na ngai lakini na mwasi na ngai azaki makango kaka azozwa soko pesi ye 1000 livres sikoyo 2 jours après mbongo nazana ngosute soko pesi 1500 sikoyo 2 jours après azana ngosute et pas mbongo kendeke moyo yeba esate mais yo mbongo tena ngo silibo ote ndeko nanga azana Zambi ndeko nanga zaki bongo ndeko ngo kometi na ba na kabela ye na koti sena ba circuit ya makambo azoba mbongo et pas ya tia mbongo et banate akena même ko même voiture ya loan akena même ko defa voiture donc akena defa nyongo ya voiture ya sika afuta vous imaginez pour ba mbongo ça ko donc trouble ça la ki ba mbongo amika ino voiture na ko futa yango nana tangu yo ke ko defa mbongo epa ya Salomon Mala au na Brixton kuna na Brixton okendaki tangu pesi li solo nanga ke batu yo na Brixton
Salomon se no keme na wana za ndeko nanga alobi aza mobali moko bien za na linga mobali wana na reketa ndenga balanga te pona zaki na bana soki na zaka na bana te pena za mwasi na ya ndako nana partout yo le kaka kombo na ngai na munoko na yo esangaka te nana osali contact na Vivi grâce à menga na barking kuna parce que ba côté bino vivaka sikoyo yepe alinga kaka ndenge yo lingaki ngai amona ngai na kendeki na libala epa ya vie manda amonelanga kuna atalinga ti habite nana omoni sikoyo ke circuit na bino nyonso tu omoni yango yo na Laura na Vivi grâce na ba chimblo bozo zonga na ndako oyo na ba Nicole na Sylvain mais tangu na ke na Benin balakisi ngai yo babi tala mutu oyo nana ozwi kisi na pasteur wana ya Kenyan ozwi kisi opesi na Yvon Kuba ya Congolais ya Braza oyebi ke Yvon Kuba azali pare ya mwana ngai mbali junior muta bandeko na ngai makambo mosusu il faut to loba yango parce que tozana bato ebele awa baza ya mitema mabe bakovanda na yo lokola bandeko ngai bato mosusu balobandiko yi abotaka te Père Aleki Blaise tika na bisa yo lelo na kutanaki na Père Aleki Sabina Matanga moko ezalaki awa na Brixton na église ya Pasteur John Père Aleki Blaise tango nga na bali Lili mwana ya Pasteur Ndombele na misalaki na bana mibale ya mwasi ya liboso na bota ye na Elisa Bunga na Junior na bota ye na Maria Lundoloka est-ce que olandinga ba oyo bayebaki te na yebisi bino lelo ba oyo bafandaka non ye abotaka te awa na Angleterre nazaka na mwana na bota ye na mwasi moko za mwasi ya mutu lelo kaka bakambo ya kolinga yo osali bozoba olali na ye azwizemi akosela mobali na ye e tobomba sekre wana ti lelo soki nalobi yango nabomi ye na prometaki eke non nakolobaka yango jamais parce que ngai mpe nayebaki te ntango ye kofungola ndenge non yaka mobali na nga nakoki na mawa kabini banda lelo tosuka wana okobota nakosala oyo nakosala nakosungaka yo aki na konflit na mobali na me oseme uti wapi suka nango basi ndenge bazalaka kaka aconvaincre mobali na ye nayebisi yo soki ovandi na mwana na yo te ye abotaka te nabimbaka na bana ya bato te moko aza awa ya mongo soki ya mongala ekolo nini alingaka nabima na ye na mwana na ye mwana ne ya kitoko jeune fille mwana wana ndanga nanga kaka na soutien ya pamba na yebisaki te nabukaka mibeko ya bouddhisme te nabukaka mibeko te soki bayebisi yo likambo soki naza ndeko na yo opréféré oyoka ya bato mosusu olingi obomanga et Dieu merci mwana na yo déjà abisaki no tata nanga saka motema mabe
nayebisi te wana tata na yo grand frère nanga nazali koteya ye lelo oyo na comprendre que oui mwana azalaki na raison yango mpe makambo naye kodécouvrir na bavideo kis bato mwa ebele mpe naleki Blaise afingaka nga keyo plan na ye telemaka te omoni ke mwana nga kuta boya yo parce que plan na ye telemaka te parce que yo olala mwasi te nga mpe naleki Blaise emono na ilekile nketo longolo wa kulufuidi nga naza machine na sex pela leki na nasali 20 ans azana kanda nanga meka azon baranga meka grand frère na Rico bolim sangana tanga kombo na ye libala na grand frère na ye bayoko na soute parce que grand lobiki no mais je na basi belé ya grand frère bomanga nakinde ko kufa liko nanga lelo oyo ngana ye tolo baraka soute na Mireille kanda na ngai envers moi pona nini il fallait que ngana bala ye pera leki yo moko kutu na ndako no ozana kuna na ndako no ozana bana te mais ozo vanda ozo bakino ya bota kate pera leki ngana bota va yo te biso te ba para ba possibilité bi basi na bana bangonga koyekola te mwana nzombo koyekola yo kanisi dina wana soki na ndi magazema dina bota mwana wana mbele lelo ngai basaka na ngai pour exemple zombo mbele ba kenda na ba tribunal mbele ba zoba mbongo ndenge balingi attention ngai bongo na ngai esalaka donc ngai pona ndima yo bota mwana nanga à l'exception erreur na salaki na mwana mwasi na bilongi no na senga kaye merci mingi po anyokola kanga te apesa kanga ita na pesa yeso kezali so kezate acceptaka na mwana ka mwana wa na mwana la kisinga yi to solo na mwana mais mwana ibiteke no ngata tala ye et mwana on peut mwana nga na za pire vieux tata za bien akabela ngai tout ça bien na yebisi bino kaka lelo pera leki Blaise ngai tuna lili kemena na mbeto za ndenge ni mwana ongivula kakam kabandi kitsango dilelo bana ngai ke ngana kubokola bana ya batu tena ndako na nga mais mwana na ngai suka nango ayaka ya mobile azali awa muto yake na ye l'ingénieur Fulpinga Lando Victor qui se nomme repose en paix bandeko oyo volume 2 nazoya malembe boko koma ti esika bampoisona ki ngai na yebisa ngo sera rieti mukolo mususu nazoya ate ya próxima